sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, République démocratique du Congo, Naïbiki Bandeko, partout Bozali, confiance la fidélité, Bonda Ekolo, édition de la Sika, Yango Oyebani, Mbote Congo Kinshasa, Mbote encore dans la diaspora partout, na Bandeko Langa Bozali vraiment à niveau ya Congo central, na Bandeko Bozali à niveau ya Kasongolunda Bolanda Rabiso partout, en tout cas Botikate, Kimia Kolo Zambe Etonda O Mabota Mabino. Journal de la journée encore purement exceptionnel. Dans le bac, sur la libotion de nous, de Kolangai, la fière ming pour nous que ming bobé nganga bolanda kambonda ekolo. Bandeko ming bobé nganga bolobi Alain Dewa. Qu'est-ce qui ne va pas avec gestion à ville province ya Kinshasa ou ya mboka Daniel Bumba? Pourquoi osali kolobela yango te? Est-ce que osali ko banga bako kangayo, to bako enlever yo, to bako sala mabe? Non, non. On a peut-être une réponse réellement devant la télé. Tobanga kate na musala oke bako enlever nga to bako kanga ngai. Problème ezala ke to kimaka nde ba infraction. Likambo otali Daniel Bumba avant na lobela yango esengeli na zo ba élément. Certainement d'ailleurs que biso tozali comment la comment est-ce que ville province ya Kinshasa, c'est comme si ezali mal géré. C'est comme si et comme ville moko etikali orphelin ezangi muto ko gérer yango. Mais on devrait quand même mener ba investigation encore pour aller plus loin. Ya koyeba qu'est-ce qui ne va pas. Yango journal de la bique cette journée moko na bengi mwana mboka Christian Mukaba akokota na plateau oyo azali analyste moko azara permanent na kati ya mbonda ekolo à chaque instant to benga kaye to sula kanaye et beaucoup plus azara aussi attaché ya ko tambola pour ba investigation koyeba si réellement ba kabeli tambola kati ya mboka oyo ezali ya solo to pe ya lokuta to banga ka eloko te to kima to banga eloko nini to za problème motuté ce qui est important c'est que to ba likamo o ezali vérité parce que to lo baka la réussite ou l'échec ne dépend pas d'un individu mais dépend de tous. Le Oso Kinshasa est comme Bosoto. Vous allez miroir la République démocratique du Congo et baby participer mawa biso ba kinani to fingama biso ba congolais en général to ko fingama na côté mon mboka Christian Mukaba à côté ya plateau autre to metale masolo na o Italie masolo ya Daniel Bumba oh Christian Mukaba yango obi beaucoup plus ngaki yoke na au séminaire ozala sango kenda te ezali vocation moni pe kozala papa na bana na ndako ya vocation. Musala sango pe ya vocation. Olulaki na oyalanga basango babotaka. Bakoma babotaka bo bali. Biso l'église catholique romaine ezala raté. À part sa bonne santé. Nzamba obatela mais santé pe kozala malamu ndengeni parce que la ville est dans le chaos, dans le noir. Environnement pollué. Na ebisio Kinshasa mawa mingi. Tala kabera wala. Mawa mingi. Mawa mingi. Mawa mingi. Rien ne marche. Tobeta masolo le mingi. À toi tobeta masolo noir sur blanc. Tobombe le côté où est la ville province à Kinshasa. Ma belle de to finga, ma belle de to créer ba infraction. Mais to combattre la éthique, la déontologie pour que ba dévoisin d'abisso base ba réponse moko favorable. On est disponible pour nous répondre pas bakinois pour nous répondre ça bakinois vérité ni ne rotambola te ni ne rotambola parce que nous sommes appelés il y a quoi accompagner choc de l'état
na moi ngonga oyo epesameli biso ya koyebisa mokonzi mboka to bao ba ko gérer makambo ndenge yo tambola na Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. On a dit bon moment na Christian Mukaba to solo na ina bakabe belé tali ville prophète Kinshasa ba démolition et pai ba boti belé pelelo oyo ba continue na ba cimetière ba ke na sia mabele ba leli ba beli ba beli. Nous ce toi là, tu voyez est-ce que ba responsabilité est partagée ou pas? L'état ça dit que l'état qui l'état Kinshasa, ça dit que bon ba Kinois ou pas? Est-ce que l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire que mon até, les députés provinciaux, Bozawa plutôt Bozali contre ou pour Kinois en particulier. Voilà. Avant de compter vraiment la détail, moi Christian Mukaba dans le niveau régikuna, élément moro. Soyez pour yebi que vous allez un vrai leader. Obi réellement que vous allez un vrai leader. Ba leader a si mandat coûté. Vous allez leader dans le compartiment surtout, dans la politique, dans l'économie, dans la musique, dans la culture, dans la société, dans la religion. Benga biso na ba numéro zeli komona wana devant na cia bar ya télévision na bino na côté ya monde ekolo to koyamba okoyamba na plateau au sala analyse na oyo yebi de manière que ba congolais ba découvrir avec impact idéologique na élément autosport publicitaire en revers juste après ce plateau pour que to kota directement na mboka Christian Mukaba. C'est parti la régie avec mboka Ikride Mateta. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Congolais, Congolaise. Yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Parce que j'ai toujours dit à Kinshasa, Kinshasa est la capitale administrative. À Kinshasa, il n'y a pas de pêche. À Kinshasa, il n'y a pas d'élevage. Au Kola qui sa place, moi, quand lancer des travaux exatés. Asa ko lancer en okana ba kotoku na balingwala ba commune Kinshasa lingwala ko Kinshasa tumoni ba mateta ba senga belema commune Kinshasa lingwala tumoni ba ku façon ko asa ko lancer ko tumoni ba mabulu po ya zo sala te village soka ye enregistré ya ebi que muto a outi village a sala le jour a sala a kozonga. Mais aujourd'hui avec ces phénomènes kuluna en tout cas mais où est maintenant l'autorité à l'état pour que Eluka attraque Banawana? Est-ce que les policiers sont capables ou non à rapport de tout ça? En tout cas, Alain Dewa Limbisa parce qu'on a pour question déjà matinga na moté mais singa. Très bien. Oui, parce que je reviens Mangai. Je reviens Mangai. Nakata Mangai tona bangoli, tona badinga, tona baluba, tona bamba. Est-ce que l'activité locale ba bikolo musu ba benga pe ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. La présentation, je vous retrouve prochainement édition sur la Sokolo Station. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Voilà, boza ebele ya kolanda biso boti kolanda spot publicitaire na biso. Otobenga ba leader surtout, mais bandeko bozala ba intérieur na ba province. Toyebi ke ba kokoso ezali ebele kuna zo senga réellement ke boya na mbonde ekolo bolo ba yango pour que ba autorité ya mboka ba yeba ce qu'il faut faire.
Est-ce que le programme de développement local à 45 territoires, la province a une quantité. C'est à travers mon école, l'autorité en Boka, on a aussi chance, la Koyo Kabino. Mais l'autre, c'est beaucoup plus basé là où est les villes, provinces, il y a qui chasse un analyste, on a doué en matière aussi, à une investigation, le appelle Bisso, pour que tu me remettes à ma solo, na Oyotozui, na Oyotomoni, est réellement, mon Amboka Daniel Bumba, a dit qu'on méritait, qu'on a la tête, il y a diriger ville province à Kinshasa, ou Ezalawaka, ma stratégie est Salemaki, avec les députés provinciaux, pour que peut-être que chance à tous les alignés. Est-ce réellement que Daniel Bumba a l'ingimboka Oyo? Est-ce que Daniel Bumba a la taille à diriger ville province à Kinshasa? Est-ce que Daniel Bumba est-ce que les alignés? Est-ce que Bazali aussi condamné pour critiquer Daniel Bumba quand pour balingi était? Mais le côté de ça, Moussa Malamu. Parmi les questions, on a trouvé pour Soulango. Nous avons Christian Moukaba n'a pas là. On va dire ça dans la concoction. Daniel Bumba, la tête, il y avait le province à Kinshasa. Déjà, Bambou là, il y a un auto Kende. Comme il y a la présence, il y a la ville province à Kinshasa. Quand il y a la Mikolo et Tikali, est-ce qu'on peut dire réellement que Daniel Bumba a mérité qu'on a gouverné la province de Kinshasa, province où ils allaient miroir, tout les allaient capitale de la République de moitié du Congo. Merci Ndekodewa Tikanga nazwa mwa biscuit nanga na makambo yo ezali kopesa pasi ozali koloba makambo ya ville na lenge na encourager elenge lokolanga to ali pe batambula moko ezali son excellence monsieur le gouverneur honoraire ya province ya Chopo monsieur Alain monsieur Paulin plutôt le gouverneur Paulin atako ba député balongola et lelo ba député bazali ko regretter ba député ya Chopo bazali ko comprendre que le vice gouverneur oyazo sala intérim nzoka zalaki na moto ya Kabila lobi to landaki ndenge akumisi na ye ancien chef de l'état oyazali mokonzi ya FCM 23 mais province wana ezu émergence province wana ya Chopo etamboli parce que monsieur Paulin l'endongolia monsieur Paulin asalaki musala malonga le gouverneur Paulin l'endongolia na mwangongo amoke asali kutu koleka biso na ville province ya Kinshasa. Par là aussi na moi biscuit ango kaka na koloba, j'ai dit un grand merci à professeur ordinaire Kikani Vunzi Kikani Kamos, le professeur Freddy Kikani pour na ba conseil na ba accompagnement azali ko sunga biso moni biso to politique en tant que jeune politique ce que ozali pembe na batamaye était au développer té pour to koma na gestion en res publica to tâtonner le la bombate lobi na biso soki to suivi la Kinshasa pour to tâtonner le la bombate il faut que ozala pembe na batamaye yango ano moni na pesi merci beaucoup na professeur Kikani Vunzi Adelin et Frédéric oyo azali ko sunga biso yemoko babenga kae Masika Mambi. Donc lobby ezali mabe il faut kolia lelo kolia lobby ezali mabe yango wana ezali na giyaka na biso Masika Mambi pour ba politicien mingi ya province na biso ya Kwangu soko mebeli e problème akoye biso ya ka lobby mais na félicitaka le professeur ordinaire Kikani Kamosi tangu batu ba Kwangu ba memelake ba problème amekaka kotala ndenge ya kosunga. Un grand félicitations aussi à lui parce que il vient d'être nommé comme étant président interfédéral. Il y a parti Moko CDR Oyo Ezali Kuna na Kwangu. Ndeko Daniel Bumba nasengi d'abord population pardon parce que bisope toyaka wa to encourageaka Bumba ne bandeli quinquennat na ye ne bandeli ya mandat na ye tolobaka avec des théories to pesa ye chance mais malheureusement Ndeko Bumba a sungi Kinshasa te. Pourquoi? Un, sur le plan de l'insécurité, l'arrivée à Bumba, l'insécurité taux est commis très élevé. Chaque jour, braquage au salamana moui. On ne parle pas. Chaque jour, dans 4 coins de ville province à Kinshasa. Dans Mongafula, on ne parle même pas. De deux, circulation, il y a population
na moyen de transport, on ne dit rien du tout. Gestion, il y a transport, il y a la ville, union surtout. Dans la loi organique, il y a entité territoriale décentralisée. Ils allaient dans compétence, il y a gouverneur, il y a ville, wana, Tobiso, Bomba. 3. Bosoto na Kinshasa, on ne sait pas, on vit dans quelle ville. Na 3 choses, wana, Ndeko Daniel Bumba, sur 10%, na moko soto tiango sur 4 ou bien sur 3 moko soto tiango sur 4 ensemble sur 10% Ndeko Daniel Bumba azali na 0,2%. Donc à kokisi même pas 1% pendant les 2 ans. Pourquoi Ndeko Daniel Bumba a kokokati? Ne bande na ebisi yo, on ne vient pas au sommet de l'État pour apprendre. Ndeko Bumba j'ai raté. Bazuit Ndeko Bumba va payer ville loko la Kinshasa. Oh le lot on a plus de 20 millions d'habitants. Au moins ou plus selon Babilo Kabaseni, selon bateau bazali habilité à kusala ba calcul wana. Ndeko Daniel Bumba azali fils maison ya IDPS, azali gouverneur oyo a bénéficié ba millions et belé na gouvernement central. Nazongi na sima Ndeko azalaka kala Ndeko Ngobila. Si je ne me trompe pas, Ngobila avait bénéficié de 2 millions de dollars. Oyo gouvernement est payé. Mais aujourd'hui avec Daniel Bumba, plus de 50 millions. Oyo Bumba a joué. Je vous dis sur le plan de la sécurité, Bumba tient de Tenge, Thierry Kitenge, qui était absent dans la ville. Akendaka kama baba conflit coutumier. Babo mabatu bakote la batu. Etali etaya kate. Lelo Ndeko Bumba na makambo ya sécurité alongoli Ndeko Thierry, atien Ndeko la Rose ya oyaza député provincial ya Kimbati. Jano Kano. De pire encore, Jano Kano ne répond pas au téléphone. Ayambate. Je vous dis biso population pas yebi comment biso to bunda kama sécurité. Je vous dis tant téléphone na biso e sonaka attends à minuit soto bengi Jano Kano depuis ans il ne répond pas. Azo bisa batu na ye ngana yeki pona sala mamboana te na mwana poto oeza cop na biso tika biso to réunion na cop na biso. Mamba sécurité ah oui bisa ba collaborateur de mamba sécurité bana Kinshasa etalinga te babenga ngana butu. Sur le plan sécurité, nous sommes délaissés, abandonnés. Ndeko Bumba déployé, biso to komi to sengi to lobby, biso moko kakate. Ba kinwa nyonso tout ba lobby, ba acteur politique à Kinshasa même ba député ba lobby, ba sala ba permutation ya ba commandant ya ba siat na ba sous-siat, ya ville province ya Kinshasa mobimba. 0. Ba police baza na ba sous-siat na biso baza ba ndeko na biso mais ba sali ba 30 ans, ba 15 ans, ba 10 ans, ba koma na ba famille. Ndeko Bumba sur le plan de sécurité à Ebisi Kinois, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Là, vous généralisez sécurité, surtout environnementale, il y a bien des personnes où... Nanazo Kabola, nanu sécurité na biso, ya biso bateau. Bumba lobi, débrouillez-vous. Etalingate. Nana tante. Nana tante ya otambola mamu na binote. Na biminda kuna ngana alimete na ke biro na ngana vandi. Nana tante. Débrouillez-vous bakino. On est abandonné. On est délaissé. Toki me pana. Yango to senga mukonza mboka. Alors la décision wana a permettre na ba député ba sanctionner Ndeko Bumba. Pour Ndeko Bumba, asali gouverneur à Libosa ville province à Kinshasa. Avec donc disons au moins que avec Kinshasa Ezako Bonga pour na yo ezali slogan, ezali ni réellement parce que quand Bakisi ezali ko bonga, ezali déjà vision moko malamu. Mais quand on a sur le terrain au bon surtout à Bumba. Attends moko malamu to ko bakisi voilà Bumba, nous avons compris que Azako sala boye peut-être il est empêché dans tel coin. Merci beaucoup Ndeko Dewa. Ndeko Dewa lobi na deuxième point na linga ikoloba. Ezali makambo environnement. Qui chasse ko bonga ezali qui chasse la sécurité à la population T. Elle qui chasse ko bonga qui chasse l'environnement.
Ndeko Daniel Bumba alobi na baradio azui plus de 7 millions de dollars. Yango akire baka niveau. Nzamba sungambule beta lisusu. Bomona na ponga binenge kozinda. Nzamba sungambule beta. Bokene na wileri pe mena ngwasumana bomona ndenge kozinda. Bosoka ya parler du peuple wala. Nzamba sungambule beta. Bomona ndenge biso to kozinda. Nantele. Batu bakoma kozinda. Na kimbanse que n'en parlons pas. Na kaluka kolobate. Batu bako zinda. Ndeko Bumba lobi 7 millions. Bandeko bako landa biso. Soki bakabeli yo 1 million de dollars. Yo moko. Oliaka par jour. 109 dollars. Okosala na yango 27 ans de vie. Na mokolo moko. Okolia 109 dollars. Okosala nango 27 ans de vie. Tango alobi accuré. Tozali na gouvernement entre gouvernement. OVD azali na bangin. Biso ba particulier tant to louaka bangin, ba louesaka biso ango ba 1000 dollars par jour. Et ça la 8 heures du temps. Au peut des temps au salango, j'espère. Oui, moi je fais ça. Salango na tuenge. Mbalebele. Et ça la 8 heures du temps. Avec 100 dollars. Mais non, avec 1000 dollars. Na mukolo moko. Et que ça la 8 heures du temps. Plus 150 litres à carburant. Loko la ville azali pena OVD a kosenga OVD. OVD azali na bangin. Ce qui a kosenga na OVD a kofuta main d'œuvre locale moutier. Admettons futa ki 400 dollars par mois. Par jour bien par jour. Azui 7 millions pour accurer. Et le kosu Ndeko Bumba anyoko la biso ba population biso ba kinwa ba kirenzela yango ya 7 millions ombongo emonanité. Azui bo soto wana ba bwaki yango wapi na boulevard. Batiki yango na boulevard. Mais actuellement la biki basala ngola biloko. Alors moi que tout peut watrer Bumba parce que même biloko même tangu batiki yango Ndeko Dewa. Tangu batiki yango mabele wana toniati ezonga déjà na caniveau. Ah bon? Ezonga mais ba mitu kamini na mulaki ya Bumba totambusa ba ben na mini ezaki plus de 100 ben que qui chasse ça ko bonga chasse bonga ba ben wana ezali kaka ba to ba ke bisi kata aquarium o bezali ba belle sara musalate. Ndeko Dewa avec ba théorie mboka na biso on n'a pas besoin Kinshasa on n'a pas besoin de théorie, on a besoin des actes. Nous avons la décentralisation. Le gouverneur est autonome. Il doit agir. Salongo boko benga salongo assainissement. Gouverneur a créé ce qui va régir à 4 assainissement. Et c'est un article là taba collaborateur né direct que ça va beaucoup mettre. Article la bango gestion il y a assainissement il y a ba commune na bango. Gouverneur a longoli tala bosoto na masina. Voilà. Tala bosoto na ntele. Mwana mboka mboku to akobunda. Na félicité mbo. Azali le seul l'unique bourgmestre oyo azali ko bunda pour ko sili sa bosoto na commune ya ntele. Franck Monzo Lambé au coup de chapeau. Parce que tu te bats. Au Kobunda matin midi soir. Pour n'en dire pas tout le monde, Bambo wana ba comment gata ba gouverneur pour appeler député. Mbo pas na capacité na volonté à kobongisa tala kobongisa nsele. Mais bien besoin de ma pété. Balance les pays besoin de ma bon côté, besoin ko boya kaye o bona boima. Dis-moi ce qui est important le travail derrière Rolinga. Tout le niveau régie total à la fois parce que comment est-ce que le commandant vu professeur Kinshasa pour la Mboka Israël Kantou la force il y a les bourgmestres les promesses puis commune c'est les mois Mboka Mbofang de la meso abengaki ba salaki tour moko monene na kati ya commune c'est les pour na koluka kotala ba kweli c'est parce que a besoin bonne année oyo balancer bali on la kimia en complicité na la police a accompagné bango et d'ailleurs je sais très bien que 3 jours après on a qui bouclage au salama na niveau ya banda badarati comme ba côté de foba kuna ton élément on va après c'est plateau avec mon Mboka Christian Mukaba. Et merci bapandisango na motona na bino na tambolo lelo pembeni na bourgmestre na biso ya commune Nsele na zaki pe na mokitani na ngai awa na mboka Nsele au commandant commissaire urbain yaki na cadre ya itinérance pona kotala dolengi nini tokoko sala mener ba opération pona ko mettre un peu population hors d'état de nuire par rapport ya ba criminalité zoko c'est décrit awa. Ces derniers temps, tout le monde qui est la Bibois, pas ça, tout le monde qui est Mboka local Libosoa, Makamouzeki Mingi, il y a un faut que Bango, pendant qu'on vend Samaele,
total ndenge toko meka ko sécuriser peuple pe ko battre le bloc naé pendant période où il y a félicité côté où il y a nouvelle année. Je crois que yango na autopé sa message présence à commandant awa ay tourisme té aye notamment pour s'enquérir la situation au regard de tout ce que population azopé sabiso comme rapport et lelo na ko quand même ko garantir bango que sécurité ça tout ça lango ka pona ba fêtité parce que même sur ba fête l'équipe il faut toujours assurer sécurité na bango donc président à commandant je pense que ça dit déjà tout donc base à la kimia ba stratégie ici ezopé ça pour qui va renforcer davantage même pendant ba fête que ça soit après ba fête que sécurité tika la totale. Voilà, merci à l'élément qui tourne à comment est-ce que les premiers citoyens communes c'est les Franck Mbonzo la Messo, la personne qui travaille au four et au moulin pour la Luka. Qu'on paie ça ou bien qu'on rétablit autorité à l'état de la commune en CLP qu'on paie ça est-ce qu'on pas à bana en CLP. Moi n'amboka na pas na yo. Oui, vous avez eu le temps de attaquer Daniel Bumba. C'est bien bon. Et d'ailleurs, on a trop bravo. Mais Daniel Bumba n'est pas un dieu. Il n'est pas un magicien. Il est mort encore ça la terre. Est-ce réellement cette population et le gouvernement beaucoup plus autour de la bango. Tout ça, il y a une responsabilité aussi à embellir vie province à Kinshasa. Puis, au niveau d'abord environnement, puis au niveau de la sécurité. Parce que sécurité, la sécurité, la kuluna, la miyibi, la bandi, la outarala, la kuwa na ngai, puis la kasi tofa na ngala yo. Parce que tout ça, tant qu'on dénonce bango, deuxièmement, dans l'environnement, yo mo kozi bo soto na yo, oto bo kango na balabala, yo mo kozi bo fausse sceptique na yo, on voulait aller commettre autour ko fournir ko na balabala. Tout ça, on doit toujours accuser Daniel Bumba. Ndekodewa. Na yebisio makambo yo tango lobi bato ba ko sala. Il y a un député, l'ancien député honoraire provincial, azali député national, maintenant azali membre IDPS, l'honorable Géry Dikala. Lelo soko ke na kauka makambo Géry Dikala ko sala député national. Député tongaka ka niveau te. Député ayaka ko bongisa nzela te. Député tiaka ba lampadaire te, député tiaka ba cabine courante. Mais député Géry Dikala ali moko ya funa. Azon sala makambo e sala na district ya funa na commune ya Kalamu, collègue gouverneur à ville. Dikala Géry. Baza bato yo sengi kutu to réfléchir, même au sein de l'UDPS de réfléchir ya kotala que non. Géry Dikala makambo o sala a accompagner vrai chef de l'État. Je vous dis, il est en train de travailler matin, midi, soir pour la solution. Il y a vrai ekota na mili avandi na kauka, na yolo, na kalamu, na ngiringiri, na kasavubu. Pourquoi à ça la na volonté? Tout ce que le chef de l'État, na conseil de ministre, ça fait 2 fois. Le chef de l'État na conseil de ministre a lobby di Kambaki Kinshasa lobby trop c'est trop na lembi. Soni eleki. Bumba pas kendeli sous plus loin aye abambi bambi côté bosotweza ndeko nanga moni côté babambi ba tie ba publicité nga la kasela muloko a clôturer commune na Masina muloko dande bumba ko clôturer commune na Masina tout cela. Je vous dis ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Kotoyo babambi lisusu ba tie Kinshasa ko bonga Kinshasa ko bonga bosoto etondi loko la liwa. Sur le plan environnement, Bumba, Sokagi na 4, na ebisio Bumba vit 0 sur 0. L'environnement est bafoué. Tant que lobby, babu commence à bakosala. Ndeko nanga babu commence à bakosala ndenge nini. Je suis un marché public, il y a ba wenzi mike o epesa ba commune mbongo. Bumba botoli yango. Non ba wenzi mike fait la ba venir 4 ya tout Bumba récupérer. Bumba récupérer ba marché nyonso. Alors ba marché nyonso to zonga na ville. Na ba wenza coin. Oyebi pasi moko na yoko tuni likambo ba député. Biso na changu. Tozo opportunité ya kozwa président ya assemblée provinciale. Ndeko Levi. Chaque besoin d'opportunité à trop. Ndeko Levi akokaki même ko influencer Bumba. Ayebi si ngana protéger ka yo dynamique Bumba ya assemblée provinciale. Ba député o déjà somba bango. Ba député ba yebi plaidoyer. Ba député ba otika la ko bengisa oti. Ba député o souti ya chango ba otika la ko lobelo côté. Pour imaginer qu'il mbantseka 5 députés. Masina nana 3, Ntsela zana 3, Njili ana moko, Maluku ana moko. Ça fait combien? Ça fait 9 députés provinciaux. Ndeko nanga dewa. Ça côté ba copte. Dewa.
Non, ça on a 9 et ça lit combien? Et ça lit 12. Ça côté copté. Hein? Ça côté copté. André Motard Abima Nanga Buka installé. En député, il y a des ressources Baumbu, Nanga Monsele, et de l'autre côté, il y a Monga Fula, le roi David Matadi Kibala. Oui, ça fait le rôle là. Côté on a ça fait le rôle là. 13. Ils sont absents. Balobi Bana Masina, Yantele, Yakimbanteke, Yanjili, Yamaluku, sauf Kipé. Biso Tokotika la contrôler Daniel Bumbate. Ndekole Vipé Tokokipe Vinaïté. Ndekole Bazaraki même la capacité à aider Biso pour la route Mokali. Influence naïe. Est-ce que d'abord, moi, je suis Lévi Mouta, la qualité de la présidence à l'Assemblée provinciale, est-ce que ça d'abord conscient qu'il y a la responsabilité à tout moment qu'on peut Luka, qu'on crée une stratégie et qu'on permet que Daniel Bumba a actif sur Moussala naïe. Ndeko na ebisi yo tomona bitumba ya mikanda, tomona bitumba entre Ngobila na Godempo. Pression Godempo ya ande kocha. Il y a eu beaucoup des avancées dans Bandalungu. Hein? Mambo belé ça na bandale. Pour Ngobila pas. Mais Levi Muta, soka ina masina te, soka ide biso. Ndeko d'abord ndeko Levi Muta okisa biso soni. Nzela batakumu e bandale lote, ndeko Levi chamba ndekolo oye mutasali nzela matakumu. Plaidoyer ina. Mais base n'est allé juste là. En attendant, Kimbanseko est votaillé, azan incapable, notoire. Ya kosunganzela route mokali. Yangwana na beleli ndeko pakinga nini? Soki pa koyo kotala ndeko pakinga nini? Ozali avocat. Oyebi ko samba, atoza député national. Tu ne peux pas travailler sur ces dossiers. Bana mokali baleli. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tant aux autres tenga ndeko pakinga nini? Ngala sangsaka ndeko pakinga nini na Gaborien Mboma. Bango mi balé bakitaka wana ko ba député nationaux na route mokali wala na libulu mazengeli basaka ba démarrage ya ba travaux bazali bato yabi mibeko bato ba voter mibeko basaka démarrage ya ba travaux nini empêcher bango pour que ba système ça le côté bango le ba isko détruire tout sur route mokali alors ko kubisa ngande ko pakinga nini na plateau donc c'est comme si au lieu moi kanyaka bon nazo kumisa yete naza na obédience ndeko pakinga nini te naza membre parti politique na été membre de la nationalité. Oui, naza na belema na yebi na lobaki yango. Mais nazali ko senga na ebite soko comprendre. Na benga même plateau aboya koya. Soki ndeko pakinga nini? Soki à l'époque peut-être ba yoka kité. Cette fois-ci, moi je le demande. Tomoni ministre Banza a volonté, ministre ITPR national a volonté à travailler. Ndeko Gabriel Mboma ndeko pakinga nini? Bo sangana, bo sundola mambo levi. Bon mais quand ça va plaidoyer moko ya makasi bo chama kelele ya makasi bo kene komona bango pour que route mo kaliba ndeko mo kaliba zo pe kimia webi ndeko ale makanisio bato mo kalipe ba ko yebisanga talanga na ko postuler pe na Kimbanseke parce que naza parmi bato ba bunda pona nzela Kimbanseke soki basali yango te moi je te promets ngai ndeko na yo okomona nga inde tie pas ministre Banza pour que na senga e solution makasi soki salamité je te promets de debi année biso to ko benga bana mokali tout ça là-bas marche, tout soulever la population qui Kimbanseke. Je vais le faire. Je vais soulever cette population à Mokali à Kimbanseke. Tout tout ça la marche à Mounene pour la situation de la Mokali parce que nos législateurs, oh baza sensé ko salango basundoli biso. Donc par là, ndeko Daniel Bumba azali ko aider même chef de l'État, vision chef de l'État za bafoué na ville province à Kinshasa. Vision chef de l'État za bafoué. Volonté chef de l'État ezali que ceux qui batinda qui bodit parce que ndeko Daniel Bumba à la kisi limite nae à la kisi côté Asuki. Très bien. Voilà. Merci beaucoup tous abonnés à mon Christian Moukaba tous betale masona au état gestion la ville province de Kinshasa 2 ans après Daniel Bumba qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir est-ce que Daniel Bumba a sali madame to asali mabe ça participer banga ko ba muki Daniel Bumba depuis azwa poste wana tanga tara kilo nga beke bulldozer tata munene na Daniel Bumba tata costaud nae na beke oui qui s'est du suko gouverneur OK bato saka misala mabe nyata bango ba pourquoi la nyata bango mais c'est comme si Daniel Bumba a eu tourisme na kati ya gouvernorat provincial ya Kinshasa côté la fois passé ngai moko la na ville voulez betaki liboso kaka ya dak liboso kaka ya bureau ya Daniel Bumba maye tondi voulez betaki je connais les qui l'homme na ye dans le Canada toujours ça là toujours le il faut contre la carte hôtel de ville na makolo o le qui la porte à Daniel Bumba de si bon défi OK
déviation. Mais les bossons ayé moka la presse wana mai na mai. Je me suis demandé est-ce réellement que Daniel Bumba a zo mon abilo côté zo mon en côté. Est-ce que Daniel Bumba sala mon en côté sala mon en côté. Est-ce que Kinshasa oyo ils ont la malchance ils ont envoûté pour eux sur ma cause mala muté tonini. Tandis que il y a des gens capables de le connaître Jonathan Bialosu Kawata. Bonjour la mousse esprit à Kinshasa. Même si ton attaquant qui Chatilingo Bila. Mais dis-moi, il faut te féliciter. Attiquer les grands marchés, ça dit voilà. Daniel Bumba c'est la ligne pour que le haut après ça va cliquer et sengo. Mais tout l'inga imoko. Tout ça la émission. Si même la côté à quartier oya boté ma commune à Kinshasa wana à Koli. Mais jusque là tout est abandonné. Daniel Bumba, qu'est-ce ils ont zangayo. Les bourgmestres sont les premiers agents de développement. Pourquoi pas quoi associer ma bourgmestre? Moi ça va rétrocéder. Ma bourgmestre va certainement misser la question sur le lot version au chrétien. Mukaba zo tsanga ke ma bourgmestre même ba wenze ya quoi au botola bango ya ngo pour sokaba mbongo kaka yo moko. Mais ba mbongo le lot rétrocéder kata bango. Daniel Bumba échec qui moko zo na ville prophète Kinshasa comme ça sonné. Le lot ba bourgmestre ba komi kolela. Ba atala moya ko sasu musalati. To condamner ba bourgmestre ou bien tout le bani mon Christian Mukaba. To condamner incompétence c'est pas ba bourgmestre ou tout le bani gini. Les 6 ans de ce moment surtout on pense que les population a commis abandonnée. Population qui va a commis ba orphelin. Bazaki mutu akosunga bango na matière de sécurité des biens et des personnes. Bazaki mutu akosunga bango na matière environnement même si population est bon pas ali aussi avec mutu o azo créer ba acte wana. Mais tout le bani les ali diablement ko liboso likolo ya pouvoir ya Kinshasa. Ou tous allez réellement abandonner le moteur Mabé à Daniel Bumba. Ndekodewa, troisième point, nabiso tonga to le bilan infrastructure. Avant na kota ngotika nanu, na site sana nko yebisa o. Ndeko babukumestre bazana deux problèmes. Babukumestre nyoto bana Kinshasa. Ils ont deux problèmes. Problème à liboso, bazana nommé une ordonnance présidentielle. Et comme ça bango lolendo. Je suis nommé par l'ordonnance présidentielle. Nous le savons, Namibé Kwambo Kanabiso, ordonnance présidentielle. Je vais arriver. Et l'on va d'ordonnance présidentielle. Deuxième problème, Baboukoumé, c'est Bahanango, ils allaient rétrocession. Tout le monde, Baboukoumé, c'est Bahana Béré rébellé. Majorité, Baboukoumé, sont très orgueilleux. Bahana Béré, ils s'en foutent de tout. Hein. Ils s'en foutent à tous les Malonga. Ils s'en foutent à Zolobada Yebi. Mais tant que yo yebise li kamwana lobi batu bakufi. Deuxième problème, c'est un problème il y a rétrocession. Bumba pesa bango $10,000 ramba moko. Imaginez commune à Massina où ils en a 21 quartiers, bo pesi $10,000. Beaucoup ça ça. Alors moi 3,000 € d'abord aller. Alors pesa pas joindre moi 2,000. Boteni compte il y a grandeur. Allez, boteni compte à nino wanate. Bosi commune local la commune en télé. To commune à Mongafula, to commune ya Kimbantseke, commune locale ya Kimbantseke. Oh, ils en a plus de 40 quartiers. Bozi bo pesiango. C'est qui les bourgmestres encore? Bo pesiango $10,000. Abanda wapi, akende wapi, asuka wapi. Donc, problème il y a rétrocession, ils allaient parmi ba cause majeure où ils ont permettre ba bourgmestre ba sala musalate. Pour tout le monde marcher à Botola Bango. Donc il y a un problème. Ce qui Bumba Zala qui attend la volonté. Parce que la ville a joué à rétrocession. Gouvernement central chaque mois paie sa ville rétrocession. Mais vous savez quoi quand il y a rétrocession là? Daniel Bumba ça va défiler à tout que belé à carnaval. Donc, bon, tout dit matin que ça ngobila tikango. Alors, mutemani au Daniel Bumba zo kozanga le fiscal zota, ça 100. Il paraît que ça 100. Azotanga mi balé na bel deben aluki l'actopel moko a pesi dans chaque commune de manière que ba bourgmestre ba ba responsabilité ko kisa ba kirage na ya ko ambeli ba commune. Pourquoi zotanga moté bon na ko pesa pour que tout changer image ba commune na biso. Pour Daniel Bumba aza maître plein. C'est lui le chef. C'est Salema le Bumba. Mais un maître plein, un maître Salam Moussama là, on va mettre tout. Bumba n'est pas le chef de l'État, je te dis. Bumba est le chef de l'État. Hein? Ailleurs ça va.
Alors c'est que c'est ça la maman. Bumba est chef de l'État té. C'est chef de l'État c'est quoi l'idéologie zalango que abala ko nommer ba gouverneur c'est numéro. Là j'ai parlé ça ici dans le baki que non, s'il faut toucher la constitution, ce sont parmi ba proposition on a zalai ko sala. To comment on peut mais to na qualité ta oketi ko mettre ko luka député moko wazana maila ko me na biso ngo. Eza proposition biso to pesa ki mon konzamboka comme on a plein pouvoir wana. Azwa pouvoir wana ya renomaka ba gouverneur. Parce que c'est comme si chef de l'État comme incapable moi à bouger Bumba à l'ité. La sikoyo ba député provinciaux ba député provinciaux ba déjà corrompu. Ba za corrompu ya ko sakanate. Alors on fait comment? Moi ba benga na Bumba réalité. Ba député pe ba lamuka. Ma beza ya population. Population tout le monde a vu le ko tambola boy. Na bande ko na biso to le kaka na TV. Likolo ya $200 pour famille o Elia. Mais nous sacrifions des vingtaines de milliers. Il y a population basale dans la ville province à Kinshasa. Je me suis dit un jour dans mon ligne de comment les réseaux sociaux, a publié que Daniel Bumba a dit un vrai gouverneur depuis Kinshasa et Banda. Dans toute les Kolangabi, est-ce que vous allez vraiment terrien ou bien vous allez extraterrestre? Parce que eux je sais pas qui c'est ça eux, mais tout le monde a mis sous un vrai Quinois a coquille comme ça la bilaye mon Daniel Bumba ça qui va tout dans les questions. Est-ce que pas là yo? Est-ce que la responsabilité peut que vous allez partager malgré tout le monde que Daniel Bumba est incompétent. Daniel Bumba est incapable de porter bonheur pour les Quinois. Alors, les Quinois ne peuvent retenir ni les Quinois ne peuvent ni pour que les fils que n'a force que tout ça dans le moto comme il c'est pas que Bobby nous qui la bino moko. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que tu garantis sécurité dans biso? Il y a bien des personnes peut la sécurité environnementale dans biso. Et là on va besoin de ça là au moins à partir du mois de janvier na osangisa d'abord ba jeune o bazo benganga na ba papa na ba maman ya Kimbantseke surtout ya route à Mokali na osangisa bango ebele to ça la marche populaire et là liboso ozo sengana d'abord na Kinshasa il faut soulèvement populaire contre Bumba ce qui population a télémi alobi trop c'est trop même ces députés là ba okima ba comprendre que non effectivement biso to aider Kinshasa té. Pendant ces 2 ans, Kinshasa est reculé. Papa m'a comme infrastructure kolobate kobuka olobaki yango na introduction kobuka c'est bien bon batu batonga na banzela l'État il faut kobuka ezamba la liboso te bakoto babuki babuka lokola côté na biso na eso yebi que non na rai wana na peto kongo kuna na se na rai babuka yango de yakala mais batu basonga ka lisusu donc wana ezali mabe kotonga na emprise publique ya l'État ezali mabe mais banzela Bumba a bénéficié d'un bon gouvernement central. Bon, on y a été pendant 2 ans. Bumba sal zéro. Aujourd'hui, ma campagne transport. Est-ce que le gouvernement central a bondi pour que le carburant est quitté? Carburant est quitté. Est-ce que le transport est quitté? Mais le tarif est itinéraire. Bumba bimisa bimisa yango. Kota la siko ki ota bazo belela. 300, 400, 400 de bateau. Est-ce que ça a un problème à Bumba ou bien ça a un problème à bateau parce qu'on responsabilisé? Bon, pas liguer au travail. L'incompétence du chef. Troupe à Mabé à la raté. Chef n'aime ta Ramabé. Troupe à Mabé à raté. Bah Congolais, bah Kinois, ceux qui transportent les mata, ceux qui transportent les Akarabongo, c'est Bumba. Parce que c'est lui le chef. Tout ça est décentralisation, ville les aïeux. C'est lui le chef. Moi je demandais même ce qui n'a pas député, mais il y a proposition, même il y a des dit tout déclaré ville province à Kinshasa, ville assainie. Parce que ce qui me les bêtis, tout zindaka. Et ça va actuer là que non, tout ça va sinistré. Kinshasa tout ça va sinistré. Nana ko sungabi so Kinshasa mobimba, muto azalité. Parce que Bumba il s'en fout de nous. Voilà. Je vous dis décoder, Bumba s'en fout de nous. À lobby est allié. Banzele Ekotongama, il y a des projets. Le gars la maramoye Tongama Nanjili. Ezali gouvernement provincial, ezali projet Batbalsungi, commune Nanjili. Commune alimité, Banzele Ekotongama alimité Salongo. Ezali ba particulier. Ezali te Bumba mtabimisi mbongo ya ville. Bato bako sala na masina kuna na kati. Ce sont des particuliers. Ezali mbongo ya ville te. Mbongo ville ha kokotisa ezokende wapi. Nane mobimba ville à côté ça plus de 3 milliards. Et bien le plastique entreprise de plastique tout ébiqué. Le plastique tout ba ba kamara entreprise de futaka dans l'état dans gouvernement. Mon environnement. Bon on est d'accord. Ba futaka na mon environnement. Et que mais les chefs est là, c'est Bumba. Bref, on qualifier Bumba na nini. Nazo qualifier ndeko Bumba comme ennemi à Kinshasa. Nazo qualifier ndeko Daniel Bumba comme ennemi à chef de l'État. Nazali ko qualifier ndeko Bumba
comme mutoyo ayaki koleki satan na ye pour que kombo na ye ekota na banal ya ville province ya Kinshasa. Nazali ko qualifier de kolevi comme libabe ya bana komina Kimbanteke. Comme etumbu oyo bana Kimbanteke bazui et pas ndeko levi na les 5 députés au bazalaka na bango na province na commune Kimbanteke. Nazali ko qualifier ba député ya Masina comme libabe malchance. Masina tozanga mai. Masina tozaki na mai ça fait 3 ans uti koleka tozaki na mai. Lelo Masina mai ya kadisu tebi makate. Masina courant to bande ko mona ngo aujourd'hui courant to lobela kadisu te na Masina. Balobela pe amote la base. Nani akoloba dewa. Je vous rassure, l'année prochaine, Ngai Ndekonabino, on va initier ma marche populaire, présent constitutionnel. Donc on initier ma marche pour que tout tambola, tout homme qui sa ma facture, il y a courant, il y a maï, pour tout lembi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les amis, bon, ma déclaration à mon Christian Moukaba, a le droit de réagir en rapport à Ozomona. Il y a malamouté na mboka na ye. Mais on a pas sabino information boye baké. Mon collègue dimanche, le 30 novembre 2025, Fondation Chakasaka Ekumbamaka et pas Yemoko, l'honorable député national Elia Changu, le docteur Chakasaka, Bazasaki a rendez-vous Moko, Yamakasi avec excellence, et Salemaki bon la commune en scellé, beaucoup plus na Efobank. Qui est belé ici quand on honorable député national Benoît Chakasaka, surprise à Mounene, à Kabola qui mbongo, na bande que belé basaka pour que base de fils qui va faire un démarrage, qu'on changer pour qu'il y ait un ennemi à pauvreté. Allez pauvreté, azoko quoi comprendre les chiffres d'état fait du Chilombo. Na pauvreté. Donc dans ce qu'il y a pas là. À persi mon bande commission de manière que oyo à coopérer à zota moyen de coopérer. En plus, azoko tongaba hôpitaux ba centre hospitalier de manière que ba membre de la fondation na ba soins de santé offert et depuis ça m'a appelé depuis kala on regarde d'abord dans reportage oyo signé Mbonda école et on revient après c'est plateau pour que na mon mboka Christian Moukaba to commentaire au moment que c'est parti la régie. Et Indaki Mabe avec impact na idéologie mokolo ya dimanche le 30 novembre 2025 na commune Yansele, na quartier Mpasa, autrement dit Efobank. Boko tuna ngai nini. Boyebake ebele ya batu oyo boza komona. Plus de 5000 personnes bayaki kondima présent na appel ya fondation Chakasaka oyo aza ennemi ya pauvreté. Et bongo tango ye moko le député national Elia Changu l'honorable docteur Chakasaka Akomaki bondi melangaike sal elingana kipe population bayambaki kitoko avec impact na idéologie. Le président ya fondation Chakasaka oyo aza député national Elia Changu azwaki micropo na kotalisa bandeko nyonso objectif ya rendez-vous wana abandaki ko présenter bandeko nyonso oyo batambolaki na ye a commençant na molongali na ye na maloba na ye ezalaki occasion ya kolobake fondation Chakasaka eza ko soutenir vision ya mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba secteur ebele lokola kobunda contre pauvreté po aza ennemi ya pauvreté ko créer pe ba centre de santé ebele po ba membre ya fondation bazwa ba soins de santé ya ofele. Nous avons commencé les 5 ans pour la mort de la famille Awa. Les autres nous ont fait ça solo. Nous ont fait ça mort. Depuis Malamou, la Bakoyo, Balé, déjà prêt, Balé, habitant, Yaro, nous ont fait ça mort. Nekolanga ya Congo bondi melanga ike akabolaki misolo ebele epai ya bandeko oyo basalaka mombongo po batelema na misala na bango bamambre oyo
bazwi misolo wana bakozongisa yango sans intérêt. Nalobi bien sans intérêt. Bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda. Nane sengo makasi komo nanga mama Brigitte et mama Yas. Nane sengo makasi o papa chaka sele biso ba mama Kimbateke. Apesi biso ba mbongo sans intérêt. Donc tozo so malembe et puis toza la bénéfice makasi l'hôpital Ofele. Nyoso na ba so tozo ba traitement ya Ofele. Nzamba pambola papa chaka abomba ye. Ndega sunga biso ba mama. Sage nazo pesa bango baya bakota na fondation Sakasaka. Là où il y a la malam, va bénéficier de soins médicaux gratuits, va bénéficier de crédit ou sans intérêt. Oh, nangana ebsaka pour les membres oh bazana besoin ba s'adhérer na groupe yangwana. En tout cas, nazo mona o nazana ngona moment oyo eza équation pour mona mutu oyo abengami na kombo ya docteur Sakasaka. To éviter à jouer idée ngwa pia ko sunga biso batapasi nazalaki nanga mutu mona vane na kwe ko tonga ka batu ko seka ka batu mais docteur Sakasaka bendinga pembeni na ye aya la kisinga vivia ngwa la kisinga zake apesinga imbongo oyo kutuna ndimaki te na kozwa na maboko na ye. Honorable député national Elia Changu, le docteur Sakasaka akani kotonga ba centre de santé ebele Nenge kaka aza déjà kosala donc ba membre na ba famille na bango bazwaka ba soins de santé ya Ofele kobuka na te ndeko nanga ya Congo welisa okoma membre na fondation Sakasaka ennemi ya pauvreté pe oko bénéficier nyonso po la ko garantir santé na ba activité na yo kitoko bino mokobo kandenge nini l'honorable député national président de la fondation Sakasaka avec Sakimbonda. C'est la fondation soins de santé gratuit. C'est aux membres de la fondation. Mais si tu as une bonne santé, tu fais quoi? Il faut travailler. Voilà pourquoi nous donnons l'argent. C'est que vous avez vu, nous donnons l'argent pour que les Congolais travaillent. Et nous avons un objectif de faire adhérer 1 million de membres d'ici fin 2026 parce que nous allons donner 2 millions de dollars aux Congolais qui veulent travailler. Donc on paie ça 2 millions de dollars. Les Congolais ont besoin de ça, il y a Kosala Moussala, mais par condition, ils sont d'abord membres de la fondation. On crée, il y a 10 personnes et on met la peine à bisoto bayo pour baton sous bakoya parce que bazo mon ami solo. Donc nous sommes disponibles. On n'a pas de critères, il y a éliminer, il y a exclusion, mais nous sommes dans des critères beaucoup plus, il y a inclusion. Il y a une fondation. Tout Congolais a le droit de la fondation, mais à condition de la majeure. Donc, c'est une minorité. Fondation a un objectif de faire ça misolo. Mais misolo, ça et na moto moko songola zo pesa bisote. Alors, si moto azu misolo, azolinga kozongisa yango te ako bloquer bato mosusu. Voilà pourquoi oyazo misolo lelo, il faut zongisa misolo. Sans intérêt certainement, mais ce qu'on ici misoloté, la fondation a un mécanisme. Nous ne sommes pas une institution bancaire, mais nous sommes une fondation. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme de la fondation, il y a rembourser par Motonyoso. Et soyez rassurés, les membres de Bazo Sambongo, Titoko sans beaucoup de difficultés. Masolo Oyo, en tout cas, de Kolanga Congo, Dimelanga ke etambola ki kitoko. Koutou, batu ebele, basalaki ba adhésion la bango avec impact na idéologie. Biso mbonda ekolo, to pouliye kaka mokako, soit pe. To betisi kaka mbonda. Merci beaucoup na élément kitoko ya mbonda ekolo, oyo ya honorable Benoît Sakasaka, na fondation na ndenge bazoko sunga, ba kinwa beaucoup plus ya bandeko ya commune en CD. Moi Christian Mukaba. Geste homonyme, honorable député national, Benoît Sakasaka, moi 5 minutes, moi 5 secondes, commentaire. Bon, on a d'abord félicité docteur Sakasaka. Moi, je ne savais pas que nous avons député Nabiso Anachangu. Personnellement, je n'ai pas raté. On a félicité, je le connais, qu'il est médecin. On a félicité pour Arto Asali. Mais là, on a reçu un député Nabiso, mon Nabiso, communicateur
na kosenga na ye asala alobela biso pour que conditions de vie de gouvernement bongisa. Mais coup de chapeau, le la condition de vie est bongité, il y a du moins mon solo nae, apesi na ba maman, ça fait quand même du bien. Oui, ça fait quand même du bien. Coup de chapeau na député Sakasaka, merci beaucoup. Continuez comme ça la plaidoyer. Par là aussi, na félicité pour na moni plus de 2 tonnes ya biloko ya kolia oyo mwana mboka ndeko na biso député honoraire ya commune ya Maluku ndeko papi mpiana oyo a disposé pour na bana ya Maluku ndeko papi mpiana. Merci beaucoup. Je vis na ba image biloko ya bana Maluku o bakoyi kolia na période de festivité oyo mesana ko pesa batu na yo ezali ko ya donc coup de chapeau biso to lingi bactérie ya développement. Oui. Comment Maluku? Oui. Ezalaka village. Maluku ezalaka village à l'époque. Mais tango Papi et Piana a eu pouvoir comme Bougouma c'est Maluku a changé l'image de Maluku le village comme ville. Le Maluku comme ville. Mokitanaye Jacques et Piana Mouze a continué à faire fort voilà. Donc on va que le bana Maluku faut ça reconnaissant. Non, bana Maluku ça c'est vrai. Reconnaissant. Faut pas que Piana un tox inutile. Oui oui. Famille et Piana les famille réellement que bali le cas bato on zamba bongisa ki pour que ba ko bongisa comme ça Maluku la kata limu. Na problème wana. Comme ça on est sécurité. Le moment Maluku ça soit complexe mon côté. Moi Maluku ça besoin fali. Tala nanu espace nzambo wana. Faire rigola avant na ekula. Tala espace nzambo wana. Espace nzambo c'est espace à référence. Oui oui. Donc biso université qualité. Mais quand la kitoko famille et Piana avec papi et Piana ba sala on kata Maluku. Balongola Maluku oza kala Maluku village de le comment Maluku ville. Grâce à la famille et Piana. Non, maintenant on a félicité pour moi je suis de l'union sacrée, non? Moi je suis du pouvoir. Mais lui il est opposant. Mais là, Toyo papier et Piana sala na Maluku. Né il encourage pour na sens, il y a quand même un développement dans la commune à Maluku. Il y a on a félicité papi et Piana parce que le est en train de travailler dur pour attendre ba faire mais à Kobunda pour que bana Maluku bazwa o bakoyi kozwa. Mais coup de chapeau na député Sakasaka na acte ça les alliés à Malamu a continué à élargir Rango pour que EP ça peut sourire to ebi que condition de vie condition de vie ya biso ezali bien te condition de vie Kishasa mambo eko tambola malonga te ba mama wana oya pesi mbongo ba mbongo na bango bazala nango kala na insécurité oyo ya na bumba ba botola bango ango tala ya zongtseli bango mbongo po grâce ya insécurité ya bumba ba mama na ba mina tonga ke somba biloko boy bakuluna ba yibi yango mutu akokanga bakuluna wanaalité po na nini. Toujours les compétences, il y a gouverneur Nabiso, Daniel Bumba. Voilà, merci beaucoup. Nous avons c'est le chef de bureau monte à Koufaki. Merci beaucoup de l'effort au moins de la messe à Salaki pour que vraiment la contrôle et Sengeleki. Tout le monde présent, il y a l'honorable député national Elia Chango Richard Monazari présent sur le terrain. Tout a commenté ce qui obsèque les calendriers dans le ministre qui peut appeler intervention il y a moi Mboka Richard Mona élu il y a Changu et député national et on va après c'est parti la région. Merci. Depuis ma bord, nous allons remercier les bondés. Comme nous avons le bien de la circonstance, nous sommes misaye. Le kola yomo pandisango uti koloba. La katina communauté, to uti ko perdre des icônes. Ya liboso, lobi tozalaki na obsèque ya Sa Majesté Labi Mukontu, o azalaki chef de groupement ya Mbankana, awutaki kotika biso, lelo na ba 4 heures to uti ko kundaye. Il se fait que la volonté divine, parce que personne ne peut échapper la volonté en Zambé. Parce que Natango tozali que kozela ete makambo ebeleya, mais toutu kobungisa lisusu chef de bureau qui n'était pas le moindre. D'ailleurs, je dirais que c'est lui le patron de l'administration de la commune de Lansele. C'est lui d'ailleurs le vrai patron de l'administration. Parce que le bourgmestre est politique. Mais en réalité, l'administration n'est pas d'ailleurs. Plus de 35 ans. Hélas, on s'incline face à la volonté divine accueillie. Mais le cola notable, même pour le cola député national, et si Kama Ezali, Mbise Kozalawana.
ndo moningai na circonstance oyo nazali na lieu de deuil oyo tozali kolela be ko rendre ba dernier hommage et pas il y a Sebe Nabiso chef du bureau il y a commune de Lancele Thérèse mémoire Mota oyo auti kotika biso. Voilà les raisons il y a présence nanga na kata circonstance oyo. C'est une circonstance douloureuse. Eza esengote ezali ya passe parce que tobungisi un grand homme oyo ezali Sebe Mota. Na lobani ni pona libota oyo uti ko perdre un grand homme. Mais quand on perd un grand homme, ezali trou moko oyo lelo tokoki ko bongisa yango te. Akei pona libota na koyebisa bango kaka ke Nzambe ne moto apesaki biso. Nzambe apesaki biso Mota. Mais lelo Nzambe azuye. Biso bato lokola ba être humain tokoki ko passer outre te ya volonté ya Nzambe. Na kosenga ete Nzambe o ayebi ko combler ba trou wana ayeba ko combler trou wana na kopesa bino kimia mais na kosenga parce que nous sommes des Africains parce que l'interprétation de part et d'autre mais na kosenga ete ngai lokola mo Kristo akei Nzambe ne moto alingi Nzambe moto apesaki tango na ye koki akei liwa ya Mota ekabola libota te liwa ya Mota eyeba kosala ba fissure kat na libota te. J'aimerais d'ailleurs il faut parce que la Bible dit dans ba circonstances nante aboye moto il faut azwa mayele na fait moto azaka tellement lié ses alliés mais na ba circonstances aboye libota faut ezala ini pona koyeba kokanisa nini pona nini Nzambe yazu alors tokumisa Nzambe pona libota tokumisa Nzambe pona circonstance oyo mais la circonstance ko kabola bisote. Merci. Merci beaucoup. Awa Kinshasa ezali ko zinda Kinshasa ezotondisa ba maye belé to yebike to mona combattre c'est la fois passé commune ya Kimbaseke zindaki les promesses ya commune ya Kimbaseke mona mboka Jean Singanga Kidumu ofu o mona ba senga belema nene na ba mateta bota ye wana ndazo tambola partout pour ko réconforter ba famille wana quand les chrétiens mukababi ki Kinshasa ba sinistré Jasinganga il parle tambola qui mais azosanga ne bozui azosanga bo pour être parce que si Jasinganga ata deben na pel boko je crois très bien que ça m'sape chaque mois azaka rétrocéder ba 10 000 $ au te boko ça ba biso te ba pas ngote de l'autre côté to fêter aussi moi na et beaucoup mais c'est commune ya Massine Chikou Katuma Joseph ali possible qu'on travaille au four et au moulin et de l'autre côté aussi Papin Bumbangalé dans la commune d'Angile na yebi coup de chapeau musala ki to comme beaucoup mestre ya Maluku beaucoup mestre Maluku en tout cas na yebi te boto pesa sonne pas chef de l'état vous avez la changer comportement avant que to kende ba district susu moi Christian Mukaba je sais que pas là yo tout ko attaquer beaucoup plus Daniel Bumba mais si qu'on a autre la population quinoise la caméra voilà population quinoise oyo azoko batela kuluna population quinoise oyo azobatela criminel population quinoise oyo azoko kolisa bo sotoye moko esika vandi pesa notion moko ya civisme sensibiliser bango le quoi Daniel Bumba a abandonné Kinshasa le quoi Daniel Bumba a soudoli biso tozwa ba précaution ya ko batela environnement na biso tozwa précaution ya ko dénoncer ba criminel ozo batela bana na biso wana pour que l'état aye ba ko chabango maboko et que to vivre na climat moko apaisé selon la bango. Merci ndeko dewa namoni ndeko honorable Richard Mona o la question anazali parmi bato yo ba kozwa ba endamo na bango donc akozwa diplôme de mérite na ye pona mwa musala akosala o biso union ba jeune ya union sacrée biso ba communicateur biso ba politique to kanisa ki pena mwana mboka Richard Mona o to kopesa ba député ba ebele ya biso to tala ouais à travailler il faut quand même Richard Mona to mériter oui il faut quand même to pesa Richard mais ce que je vais demander à Kinshasa il faut to avoir conscience to se prendre en charge il y a un lobby na kosenga na ba leader d'opinion surtout biso ba leader d'opinion ya Tchangu to banda ko sala ba mouvement ya kolamusa population pour un soulèvement contre Daniel Bumba to telemisa population comme la souka oyebi que so to telemisa population solution ekoya ngana tamboli na bouteille nanga lobby de ville ti soki wa place a boire yati mais Bumba koloba ako sala donc il est temps Kinois et Kinois travaillons na mentalité ya sika to changer comportement na biso parce que Bumba to kolongola ya kolongwa mais kasi yo ville oyo ekotika la yo Bumba déjà zumbongo na ye akokene na ye poto mais ngana to kotika na ville oyo ekozala pasi
pe mawa soki to sungi Kinshasa oyote. Donc je profite aussi à l'occasion pour dire merci à toi pour l'invitation et merci na professeur Flori Kumbela, l'assistant Flori Kumbela pour na ba conseil pe pour na makomi oyo tozoye kola pe ba théorie mususu epai ya ndeko na biso yaya na biso kulutu na biso Kumbela alino business o pas ali kosunga kosala ba toilette publique na Kinshasa alino business azali ko apporter apport moko ya malamu pour na développement ville province à Kinshasa ndeko Alain business continuer ko sunga pe ville province à Kinshasa na ko sala ka ba toilette publique wana partout parce que ba kondia ville ba sali ya. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Merci Christian Bukaba de répondre à l'appel na biso qui a bel le bezali mais tant de trahir biso. Je crois très bien tout prochainement encore pour que tu beta masolo au Italie. Moussala Daniel Bumba jusqu'à les a critiquer. Yamala Mozati. Yamala Moza à la Mukanapongi. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis Guilain Soukou, ambassadeur à Guilain Soukou. Bon, ça, masolo parce que bon décolle ça toujours accompagné. Pendant que cette information, la secrétariat général de affaires coutumières actuellement, moi, Mboka, Augustin Mungimi a zongeli boulot avec impact dans l'idéologie. Tu vois que le problème conflit. Le conflit coutumier surtout en tout cas le secrétaire général Augustin Mungimi a zongeli masolo nae. On a confirmé déjà. On dit que le chef coutumier, il y a secrétaire général Augustin Mungimi a zongeli musane avec impact dans l'idéologie. Yende aepo aksili c'est un problème nyonso o ezaka na bakoutume na biso parce que atika kayango esaka ba érosion mutu ba remplacer ka malonga za la kité yemo razo ko tebike changement ba pesa mokozi ya mboka to za satisfait pour nango. Daniel Bumba ya esengo te pour na yo. Merci. To comme la souka édition la biso na katika ba bombe Daniel Bumba esengo te pour parce que ba kino babi o abandonné aux alliés incompétents ba kino babi aux incapables comme ça qui ça esengo. Beaucoup de gens s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Mondial École officielle. Merci à Igrid Matita, merci beaucoup à l'effort pour que tous les cas avec impact idéologique. Allez voir la présentation. Aux leaders, Benga Bisso Tokoyambayo, na édition Bisso. Je vous retrouve prochainement édition de Sirasso Cause Azongité. Je vous aime beaucoup plus. C'est Bible Landa, Zemo Oya, Alain Dewa, Monda Ekolo. Mwana mama, Alain Dewa, mwana mama. Kaka mwana papa ale beta moda ekolo mwana mama. Ndeko nanga ya Congo boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie mukolo ya dimanche le 21 décembre 2025 na ngonga ya 13h ngingo na fondation Jonathan Sangu. Nalobi bien mokolo ya dimanche le 21 décembre 2025 botu na ngai nini ekozala journée moko purement exceptionnelle oyo Fondation Jonathan Sangu akokabola biloko ebele ndenge kaka amesala kosala na ba fête nyonso surtout ya ba fin de l'année na ba membre oyo babongisaki ba bonne année ya mabota na bango. Yo oyo oyebike ondimakate okoma na yo santutoma yebake ozwi déjà invitation ndenge kaka oza kolanda communiqué oyo linga ozala wana po yo moko omona ndenge ba membre ya Fondation Jonathan Sangu oyo bakouta na ba commune ebele ya ville province ya Kinshasa bakoya kozwa biloko ya bonne année po na ba mabota na bango basaki ya loso basaki ya semoule ba carton ya basoso ba makayabu ba mafuta ba tomate na ba enveloppe pe ekopesama kaka na événement wana ba veuve na ba orphelin pe bakozala honoré po le président ya fondation le pasteur homme de Dieu Jonathan Sangu asalaka aventure te na oyo etali social pe bolingo ya peuple congolais tout oyo bondimela ngai ke bokomona même bawewa bako bénéficier ba moto ya sika
kaka le 21 décembre 2025. Côté na yo tembete de kolanga ya Congo. Lokola le président Jonathan Sangou aza pasteur na communauté cité de paix ya apôtre Serge Lukanga bakisela loboko na Nzambe boyebake à travers Jonathan Sangou ministry bakobanda na prédication po nyonso oyo ekoleka wana etondisama na bolingo pe ngolu ya Nzambe. Tango biso mbonda ekolo tobetaka mbondake bokota na fondation Jonathan Sangou partout oyo ozomi na Kinshasa yo ozasekola la pongi. Plus de 3000 familles bakozala honoré kaka po bakoma na bango ba membre ya fondation Jonathan Sangou na ba moyen moko 0. Adresse ezali semoko de kolanga ya Congo. Nyonso ekosalema la salle polyvalente passage obligé oyo ezali bongo na quartier Bateke numéro 35 la commune ya Matete. Référence arrêt pharmacie. Et bongo pour la ngonga. Et kozala bongo la ngonga ya 10h ngingo. Pe masolo ekosila na 17h. Kobo sanate yebake. Cocktail moko pe ekozala wana de 10h na 12h. Retard pe ezate. Soki olingi okoma membre. Benga bango kakana. Plus 243 97 82 76 398. Na bandeli lisusu plus 243 97 82 76 398. Na fondation Jonathan Sangou social santé paix avenir ya ba Congolais ekomi kitoko. Na fondation Jonathan Sangou biso nyonso tokomi ba membre. Na fondation Jonathan Sangou trobi match ezabongo wow yango biso mbonda ekolo betisika kambonda